Merci Nabino Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana océan du Congo oyo to beta kapenza mpoke to ganga ka to zaka bongo ba kongomani esika o to tchaka litona nzete po to benga yango malamu esika o to sala ka mosala ya koko na biso les laboraires o aloba la biso béchefuye ne laisser ni place que la main repasse esika oyo penza to sala ka mosala ya Jean-Baptiste esika oyo toali bongo ko belela esiko toali ko sala éveil patriotique to kolongola peuple congolais na bolema to kotalisa pole poète congolais akata tina likambola ye esika oyo toali bongo basinzili to ko beta mbela kolobala ba congolais ete tango ya bojongisima ese leki kasi siko to pusala poète biso stola ta molato motumba to bunde tumbe siko toali bongo basinzili esika oyo totelemi lokola abakuke mpona kozala sekwa ya République démocratique du Congo ezwi partout dans le monde ezwi ekoti bongo na bandako na bino na tango oyo bino bokozwa biso na nzela ya singa bokozwa biso bongo na nzela ya balalio na nzela ya ba TV na bino ezwi etelemi sikoyo mpona konganga mpe koloba maye oyo ekoyo koloba mala bisika mosusu te po ete molobe na bino océan de la presse congolaise alobaka bobele bosolo patombolaka mongongo likolo na bisiko bato bakoloba la se pe to boyi bongo mbindo pe to ali kotombola mpona kolakisa na molongo mobimba bato bakosala mabe ndenge balobi na lokota ya français on dénonce les insanités on dit tout ce que les gens disent tout bas merci encore une fois na kolanda ezwi partout na bambela na bino mama océan boye na boye tozali na bino longo kasi bande kolanga to mekano ko sola tina likambo ba bonne océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement bo kozaka bon cité puis la bilo batu bolanda ke miso du début jusqu'à la fin bozo partager bozo tchaba commentaire ba suggestion ba j'aime nzamba bati la bino ezwi na molongo mobimba elobela kabilo makambo na tango esengeli pe na ngonga lango penza to bimaka libanda tende kolanga matonda encore une fois ba komela bino ndeko posaki biso mwa motuna otunaki na commentaire na yo olobi bokomaka pe makambo bokoloba ndeko seke bino nde moto esaka bino bien te bokotala malamu te titre la biso eza fonction makambo tolobi tango tolobi Félix akokima mboka te makokima guerre civile suko mais topozaki question po bino bo répondre totuni bino Félix akokima te na bankake oyo kobeta lelo totuni motuna te tolobi Félix azwi bal na moto mais tokotuna motuna parce que Félix makambo ko sala bilo moboko mona teke motuna yalite tolobaka fonction makambo ezala kati biso tchaka batitre na biso bitela te toza batu mais toyebi ke bato boko landela biso mingi za ba collaboration no bilo boko kokanisa ngote de boko to kokanisa o eza chaîne de libération eza wana pour libérer mais Félix Arokima te poser question yo répondre c'est la question comment s'il vous plaît maman mais autant botanga titre bolanda bakambo eza na makati ke mituna bino eza à côté mais boko kapé ko songa mboka te me vous poser tant de questions faut même ne pas regarder quand tu regardes plonger na kati autant d'esprit hein bozaka maile la ba classe bilo bolo ba ka français mais boko ko bimisa esprit te o ya bakambo so to lobela rande ah bilo bobe ka français quand un esprit ya makambo so to solo to tuni yo to check to lobi ai Félix akokima te mais tala siko guerre tribal a memi na mboka et okima sa Félix te un jour te poser question maintenant c'est à toi à kotala yango landa siko makambo eza la kati émission hein bato bakosa bino ebele na ba titre bolandaka te mo séance lo balabelo vérité yango bo bundisanga nga nazana ka pona kusongo te ma passion mto okumisa Félix nazana pona kusongo te ma passion mto akolabo nazana pona kusongo te ma passion mto mo dire Congo na obiki sote moi je suis venu en fait que les brebis aient la vie en abondance les Congolais aient la vie en abondance na memi épée NOP na yena mopanga nga na memelo kimia te po olongwa bisiko ozali ya salite kota la bolamu tala lelo bande kolanga biloko ba osala lelo bolingo bozong c'est ce soir Katanga bolingo tozonga na 44 multipartisme mobuta bundaka na ngozong c'est na impère tozo tombola impère bande kolanga tala lelo makambo ekomi to banda ko boya yango biso bande kola biso baluba tozaka bien to la problème te est-ce que muluba sa finga biso ndenge ba ofinga biso lelo biso na baluba to inana kite mais Félix ayibi mapona miaye amemi trouble scandale la kati mboka aujourd'hui bozo mwande ba tumbi député
Aujourd'hui, nous avons un dernier confinement les alliés. Comment va nous bazo qui est bas côté la katanga, katanga bazo ko boya bango. Baza bande côté, banani batongi katanga. Eza balu bate, balu bakat, bazala bauta wa, mulu bakat azala te. Mais aujourd'hui, conflit on est l'ingénieur les sous. Quand tout malana la même biso conflit, n'est-ce pas Tshisekedi? Bon yo ozo lingo comprendre que Tshisekedi mutu zo ça. Azui bal na mutu te. Eza maladie te ndekolanga. Il faut qu'il m'emboka te. Na trouble zo ya siko ko memela nani. N'époque Kabila bozaki so se kufia za Kabila. Mais aujourd'hui bozo boya balo bela Tshisekedi poani dans la place baluba bakoti. Lelo ndenge tozo lo balabilo boye. Baluba misusu baza déjà na minduki na maboko. Bazui yango pourquoi? Minduki ola bapesi baluba nana pesi bango tozo luka enquête nazo sala enquête. Pour la bimisa yango baluba o basimbi siko minduki basimbi bango na baboko. Po ba bundela banani. Bozo mona te que Congo ezo kabwana. Ok Félix ayebi bien que ngala za traître. Oli alongwa de kolanga boboya koyoka kanza menza mai bisaka bilo que Félix c'était sata boboya bomon lelo. Ce qui boyoka kanga dès les premiers jours na pesa ka prophétie en Nzambe. Que bota la révélation Nzamba la kisinga emoni seli. Mbelelo tozande toza boyete. Mbelelo to komi boyete. To sangana to bengana Félix bilo bolobi macha mumen. Lelo to suki wapi? Likola mpunda. Boyoki o ezo bima na munoko. Alors congolais ni bozo sepela boy. Où est ça la vidéo totale? Mais congolais ni nazo sepela boy. Bozo mona te ke Nzamba lobaka na chaîne à Libération. Que na boy Félix batu ba boyaka koyoka. Bo poussa ni pembe la Félix bo négligent Nzambe botala lelo. Eloko Nzamba tiki bino siko. Bo sana na oboko sala bande ko bo zonga na se ya makolo ya chaîne à Libération. Nzamba zali ko lobala bilo bo solo. To bunde tumba tala ko wela nezana kati ya Congo. Ba guerre à leadership et outi la sommet et qui titi la se batu ba ko potana. Bango ba ndo le 6 avril na bango ezela bango férié to komi lelo le 6 avril o férié o bato. Mais atabino moko mutabongo bo continuer tili wapi. Moto aboy to ko sa neni. Peuple congolais. Toza ba lâcheté. Tondi mate ba mbomba nyoso ba chebiso. Biso to lobaka mbomba lila ko bote masanduku. Ça veut dire so muto alobilo likambu afingi yo bombi polo bobongisa. Ezate ba fingi o chebo. Te. Congolais akufa bolete. Peuple congolais to tele mapoto bundetumba. Peuple congolais to tele mapoto bundetumba. Peuple congolais to telema to bunda. To zaina posa ya ko bunda etumba. To zana posa te ke to tambola lokwa banyama. To zana posa to libérer ekolo abiso. To ko libérer ngo ndenge nini. Nako sanga. Nako wela na tende kolanga. Bitumba ya batu nyoso bako bundela Congo batu bayebi yango mais to komate poane nga océan alingila za nga Président Mimbega alingila za la ye King Bukele alingila za la ye Merle vous valobi nga ndeko yanga to sale lokote mais soki to mikiti si la kati la bonzambe to yebi force ya yambo beaucoup la kalosa kompo. To ebi force a Churambo. To ebi force a Baliangando. Hein? To ebi force. Ya maître quoi isae. To ebi force ya li passe langa ino ya se live. To ebi force a Freddy Mounon. To ebi force a bandeko la biso mususu. To zwani pe biso liboke to zalakao. To zubale bolodja. To zubandeko la biso nyoso to bundara bango tumba. O baza déterminé baza ba démonate. Le balobi oui le balobi noté. Mais ba o to zalakala bango déterminé pe combattre o kenango. Ndeko na ngai to sololi. Ba oya mayele ba bimisi mayele na bango ba kebo. Ba oyo ya ba makasi ba bimisi makasi na bango. Ba oya ba bolé ba ke poto kenza moko te poso ba kangi biso ba beme to za ko tambola boyokani. Ndeko na ngai to kolonga. Ba ndeko na biso ya poto s'il vous plaît. Nazali ko senga na bino.
bandeko na biso ya poto, s'il vous plaît, bino batu bo panze tumbala biso po anini soko zwi moi $100 na yo otindeli ndeko na biso awa opesi injonction bokuti biso tokendeki ambassade ya France toyaki ensemble toki ambassade ya Belgique toza ensemble sikoyo tozolinga tokende Rwanda tozala ensemble tozolinga tokende ambassade ya Russie tozala ensemble na ndenge tozokala Kinshasa mais bino oyo bozosoutenir biso botika kotindika bandeko na biso selon bino totambola biso tozopesa bino baide bino bosoutenir biso na misolo mais eza te ke bino bopesa biso bainjonction te bolingi bobomisa bandeko na biso mosusu gouvernement congolais na Félix aza na rage lelo basoutenir barisque te ntango bino bozwi mo misolo bino mike bozotinde pa Lumumba mpo adevanse makambo sako oyoka bandeko na ye eza mabe botika biso totambola ndenge toza kokende bosoutenir biso na jeu d'ensemble na guerre à leadership te tolingi te na komba baboma bakanga tolingi tosala mobulu te biso tozoluka tobenga Poutine mpo aide biso un an mpo tosalaka basitting na Russie mpo ntango basoda bakoyoka bakobima bakokanga bandeko na biso ekokoma pasi mpo liki mulompo aza na makala baoyo bakanga liboso na makala bobebisa komba te nos frères en Europe boyebi ke bakongolais baza na pasi bazolia malamu te baza na mbongo te boimpose bango te na bambongo na bino mike mpona kodétruire komba ngala kosepela nango te tozokende malembe mpo na libération toboyi baboma lisusu bato na nzela nde babomaki barosi mukendi na ambassade ya Russie biso tokokende osala sitting te tozokende kosenga loboko ya Poutine ndeko na ngai ntango basengaka basalaka ndeni koma bino bozolinga basolda baya baboma bandeko mosusu ndenge tokendeki kotika memo ezalaki bien parce qu'on demande nzambe alobi na bibilia soki bozali kodemande bozozwa te parce que boza kosenga mabe bakendaka kosenga moto eloko na violence te gouvernement congolaise elingi Russie te biso peuple tolingi Russie alors il faut totambola na politique mpo baboma bato te quand les soldats vont arrêter les gens bino bokotia bango wapi boza na posa groupe mosusu ya bato bakende na Russie mpo Poutine aforme bango babunda mpo na ye eno mpo na Congo arrêtons kopesa bandeko na biso basimbisa mabe tolingi yango te je dénonce ça avec toute énergie botika biso ndenge tozobunda na komba soko boyi koyede biso baboya toza na posa ya injonction ya moto te mpo ntango tozokufala bato te ngai nazalaka na ndako akolala te nani asa tindelinga $2000 mpo nazwa garantie 3000 ça fait combien des années bino bana poto bokosa inga luka ndaku ya 250 okotindela mbongo kila moyebi yango te natindelanga mbongo botika biso tozala souci ya mboka toza kobundela mboka na biso avec les stratégies bino boza kolia bien boza la pays ya loi biso toza la pays sans loi lelo babomaki combien na est botuni bagénéraux oyo badenosaki barwandais baza wapi botika kobebisa etumba na biso toboyi tokabwana toboyi eloko wana bozotinda mbongo na bino te mpo bodétruire biso vous êtes des collabos bomoni tosangani batindi bino te bolongola baoyo baza mitema pekupeku mpona kondima mbongo botika biso tobunda etumba na kimia soki bapesi yo mbongo mpona koya kodestabilize biso ndeko na nga okotira a terre parce que soki bakangi kaka bakongolais moko tokoluka o moto otindeli josue mbongo mpo yebisa asala makambo na ndenge na ye attention tolingi eloko ala te tolingi totambola biso bia toboyi bandeko ya poto bowana bambongo na bino mabe ya kodisperse biso mpo bomoni ke tozokende tozosala combat bien tozokende koresir mpo bandeko ya kodésoriente combat ndenge bopanzi bapoliticien lamuka ezalaki ensemble Félix Akimi matungula ke na ye oyo akei bango batikali bango mibale bango divergence ekoti olie fayula telema mpo aloba makambo azolekala ese aloba occupation ya teli nde tourne ya kozonga mpo apesa pré-campagne nani akovote ye na ntango mboka ezokela mabe boye olie ya telema aza guide aloba
te ya Twitter kaka. Là vous trouvez ça normal. Musique ou silence radio. Ce qu'on peuple va se réunir. Moi ndambo bazui bo moto. Pour être ba bunde tumbala bango. Boyeli suko kabola biso la kati la biso bo benda ba pion. Bande ko boza la poste de libération Congo te. Bino bato bo na poto. Nde bozo bo ma Congo. Pour ceux qui bozaki la poste de libération, mais bino bo pesi biso ba mbongo. Ndambo ba otindela biso ba mbongo la souffrance. Bazole la butu moi. Kendenge ni bazonyo kola bande kola biso. Olebo excuse, olebo tika biso to bunda. Poto libérer bande kola biso bazonga, ba industrialiser mboka, to sala makama malamu, to sala élection bien. Bino bolandi sou biso po boya ko panza biso. Oh, les peuples congolais, vous êtes comment? Et puis un Congolais conscient, au kondi mate ba panza pour la succès boko boko kufa no lobby. Toto so exemple bande kola biso ba kufite se bazui succès. Toko bunde ke tumbaton di mabarisra okufate. Et tumba ya leadership c'est sili. Et tumba ya ba plein c'est sili. Et tumba tozo bunde ya mayele. On zamba lobaki la Israël. Vous avez assez d'iré sur cette montagne. Tournez maintenant vers le nord. Tozo bunde tumba ya mayele. Ya conscience. Ya kolongola nyoso mabe na kati la biso. Tocha mayele na bonzambe. Poto ke tolonga toza la beso bakanga batute. Quand on nous arrête, bako ko injecter biso biloko. On n'a pas besoin de crier pour que les gens soient sala. On a besoin de stratégie. Donc, quel de ton monde est solo? Oh, ma Congolais. Guerre à leadership est si là. Ceux qui m'ont dit que les gens ont fait Banyama. Faut vous croire que ça va arrêter, on doit recevoir que les risques. Tant qu'on soit fait, même aux États-Unis, quand tu fuis ton pays, bah, oh, bah, qui m'a dit qu'on fait dans le loi, bola, moisani. Ton monde la boca, la besoin de stratégie. Bon, tika, bah, guerre à leadership. Lumumba abimaka leader par rapport à kosala nena baninga asombaka ngona makasité ce qu'on a leader te ato weli yango ko tu seras pas leader. Lumumba yebaka te que un jour babimisero parce que tu sais que du père a ignoré ka benga ka crapaud. Mobutu n'a pas voulu commettre ta histoire na mais aujourd'hui Mouzaye les rebelles mabimisi héros Yaya ya nzambe ya kamalembe mais ça trop efficace ya mokili e bataka nango avant Félix amataki bobo yi koyokelanga bo finga kinga bozomela kinga bo bi nzambe langa sa lokuta nzambe ni a révélenga bo konza Félix ute pa nzambe lelo bokolo ba nzambe wana apesa ki Félix bokonzi muto nzambe azo guider sa lokwa Félix muto nzambe sa la kaza lokwa Félix il est coincé partout tala lelo nenga bomisi bato tala lelo tribalisme ndenge zo esika. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous les balouba, vous êtes venus malheureux. Alors, biso toza pour notre tribalisme. Nous sommes un et indivisibles. Garde tribal, et allez pour vous ça Rwanda, ma belle biso toye bien. Mais biso toza faire les Rwanda. Na la kisi bilondani bato yi depes ba bomi mboka. Bomoni oyo uti franchement la loufu. Ba benga, mamo seya, dans la vidéo yango to tindo la loufu. Et on a ko la sabine. Bande kolanga toye beloko ni tozala ngo posa. Si les Congolais tozala besoin ya kimia esengeli to bunda mais tant to bunda bitumbango to bunda ngo lolenge nini to sala ba sitting po ba beta sama sasa bakala la bakufaka to sala ba sitting po ba bomaka bande kola biso ba bomi bango lelo quartier 3 yango na bakangi yango nana ki lobela yango. Nous sommes tous fautifs la kacha kombo to ça toza oya ko ito bi talibiso te mais non. Bible lobi na biso soko za na 100 moutons moko abunge okangana na 9 faut récupérer un ango musalanga na osala wana za utile akoyata na mai négligence des obo mabiso na guerre à leadership po batanga biso la bakombo te ngana boyelo ko la peine à dénoncer avec beaucoup d'énergie. Botika biso to bunde tumba en paix. Bo soutenir biso plutôt to sala auto sala kuku potangu baninga babundaka Rwanda solo ba la télévision était kazo bunda biso to yaka koloba ngo po anini po to sala bezo bosonga biso bilo kasenga solo sala mbongo nanga to senga bino so muta finance ki risi ngana yebiete biso to kena na mbongo na biso mo transport mais mabato po to tala ki keza le kamso to sala kango so to sala moyen mais to beta kambela po to sala mbongo te bino bato bolingi to beta kambela
Batu ba bunda ba okena ba stratégie be biso bolinga to bango na betando eke. Po bo sunga te na 5 opération $10 to kunde bembe na biso. Ti lelo ka mutu moko mutapesi mbongo wana. Bango pe ba uti ko benga ngasiko. Kabuya mtayapi bango batuni mama ko ya mukoni. Siko ata bino moko. Ata to memeli bango $100. Bakolia ero la pour la matanga osé eloko te. Mais na lobito sanga na poto keloko sunga bango bakunde bembe la bango. Tande bakomi ko benga ngapo bebe kilanzela mamo se ya to kobika. Bande kolanga to sungana pe to sunge kolo abiso lelo na yiko beta mbela biso za na descente za na makambo to kosala bande kolanga obomi yebi na kotanga so bakombo na binote po nokite balukelanga bino basala bino mabe nzambe ya lola abatela bino to sungana mama missionnaire to sungana bosala ndenge to salaka po mikoleza ko pusala to za ko milengela photo qui t'a sa mai to soka makambo to kozo mais to koloba lisu date te po ezali musala munene o esengeli to sala bato to so bino ba projet boyebi esengeli to kutana to sangana po to sali kampo bande kolanga obino mo boyebi bomi solo la kila ngai to si to fetaki inana papa ngwanda maintenant to sala makambo ba long ba projet long ya long temps wana ezo sala biso ki to côté parce que le Rwanda frappe ti nos frères to solo la to sala ba réaliste. Vraiment na ande na sokisi pota eza mabe biso mikolo en tout cas ba luka biso mais ça passe pe ma poli ku mulopwe ake région de bandeko na ye o bazala ki kuna bata François Beya baza ko milengele ndeni ba attaquer tango ba ko attaquer wana ils a profité pour la peuple te bango ba obunda bango na bango tango ba désordre wana ko salama eza pour Rwanda zwa bénéfice mais biso toza ko bunda non plus pour la ba François Beya non plus mais toza bunda pour na toute une nation bazwa indépendance bino boza la poto bokita bozo mona tendeli ba komo nyoko la bilo tande bazo ba ukrainien na ba bande ko la ba peuple le ba peau noire comment souffrir ba miso misala ezati ba komo lo ba misala pour ba pesa bande ko la bango alors ndeko nanga to ko vivre bo timo colonel pourquoi inconscience autoza la mutu to sangisa mayele mutu tu ba yebi ekala ndenge na ye mutu tu ba tindela kata $50 to $100 na bato na ye mais ceux qui to sangisi force ya ba congolais tout bo soutenir biso autos a déterminé pour le combat toko bunde tumba bo diviser bisoté biso pe ba autos a un to simba na liboko pourquoi zo la leadership bon ceux qui ont la leaderté OK lobi ba abattre au kanisi ba ko comme ça erroné to comme ça aussi on kufa lokola nyama parce que oza la kati no ko wela oza la kati no bolema oza la kati no eloko moko o eza ya yote lumumba wela kati atambola kala bokitu soki lumumba bimaka populaire po atambola la bato tout pa pesa bango bolingo alakisaka bango force abi ba Congo ba miseli ba Congo ngai na yana embrasser kolonyoso na amour na yana détermination na yana force na énergie yango esalaki azaki la besoin mbonga mutu te azaki la besoin muta commander te azaki la besoin te ko ignorer que ce soit azaki la besoin te à la leader mazaki na force na détermination autant musubiso ba musuto za lango te parce que la carte la biso c'est la haine c'est guerre à leadership na temps autoza lo miketo ba fayu lutane ba panzana bango ba leader metalelo bomoni sort na bango ndeko ko wela kate po batu oyo naza ko sukisa na eloko moko ya Bible tangu Marie na Joseph ba okima na Yesu l'Égypte balobi la bango bolinga mwana bilamba po mwana azwa mupepe ya bapaya te décortiquer le coup. Il est Dieu. Encore on ne peut pas payer conseil l'autre. Mais tant que ça moana, milinga bilamba. Ce que c'est l'amboka bapaya. Surtout l'Égypte. Pour les Égyptiens, ba boma kakaka. Ba boma kakaka. Bisa tota mwana nzambe. Tota mwana intimidation mokilité la pression mokilité. Comme nous avons Dieu. Tu es bien la conquête de la République démocratique Nzamba Zali. Mais Nzamba za stratège. Nzamba qui m'a raté. A replié à kate. Mais aye bisakande moto. Tambola boy. Soko boy koyo ka place de koya. Le quoi peuple congolais ba boy ko ndima ke Félix Aza démon. Félix Aza mwindo la tous les trois partis. Nzamba pona qui était. Ndeko Fayulu, aboyaki koyoka que tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné aujourd'hui. Personne ne le croit. On t'a croire Yesu Azate. Et comme il y a des doutes,
tokomika tribalisme tokomika kifana kwiti mais na faisabilité boy sommation tokota na baterrain total Félix a moins de 30%. Fayo le place à Zaki. A quitté. Pourcentage combien à quitter. Pour la nine. Tozo landa ba sentiment. Au lieu to landa où est la carte na biso. To bosanye tumba eza ya libération. Et tumba eza ya un. Pour la kobunde la occupation. Mais biso to kela ben intérêt personnel. Pour ba mona qui na danser, pour ba mona qui na populaire, l'orgueil possède la shit. C'est l'humilité qui possède la gloire. Na awande na sukisi. Finga beta nana likamulote pour na Congo. Tout est qu'on a dévoilé pour na bato ba se repentir pour tozonge la mokeli. Après sa biso lignée ya kubunde to mapeto longa parce que to simi bateau de commandement alors to continue bêtise. Merci Nakabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la Jude Kadorateur mais c'est électrique. Merci na Papa Dieu directeur recherche stratégique et ça mon kondi parabe biso babiso mamour d'Angola la mokite no Florence Yamatodomido Pascal Molonga ya mamour merci aujourd'hui désormais mamour a commis engagé bengaï madame Pembele. Donc que Dieu nous bénisse, que vive la République démocratique du Congo. La guerre ou rien, le patrie ou la mort nous vaincrons. Merci na papa na bango Papa Alfred na maman Clarisse. Ingeta. Que Dieu nous bénisse. Le numéro 1 JKM. Papa Michael, sensibilisation.